Kalema nakoma na ngazoba na bolingo ya gishushu nasina ndimi Kolbadjama Sharon makondiso pesa kinga ngana revize Nati Lokole sesefelaona eske nakozwa Papi Kapai nakoma zoba bolingo eske nakoresi Papi Zila na Lyon nakoma mosola bolingo nondele eske nakoresi Patrick Dubumba Claude Versas mama pati Zwanga bien votre émission de Neves Saramno Masolo Akati donc ndetuluba toujours favela sa muchacha la dos kumeda de l'arta sauce à la poulanganda. Mais pourquoi sauce à la poulanganda? Parce que ici c'est Paris, lelo ndenge zaliwana to beta moi c'était parce que lelo tout ça pendant la sexy de tous les sexy, la diva, la princesse Mercedes Balobi Panthère Akosa, Chenille Longa Akosa, tigresse, Akosa, léopard, guépard, donc c'est un diva mais avec des griffes doux. Des griffes qui fait pas mal, les griffes qui caressent, les griffes donc au sentir à ça un massage à Moutema, si vous se poser la question c'est qui, mais c'est la diva, la princesse Mercedes. Mais votre émission, le système gaya Mukusamboa, les Kwakara des chiens. Pour donner expliquer à rapport, il y a un monde entier partout, donc le monde yomo yebi, n'engezara partout dans le monde. Donc diva, la princesse Mercedes, tolela oya nanu oya ponga nenga zoya wana ndungu richa na baki nini ndungu balobi chaud dedans chaud dehors chaud partout diva poussa na koto po obi tango combien donne ogi mulunge chaleur de ouf. Donc diva la princesse 6 étoiles Mercedes bombe atomique ou bien anatomique? Bombe anatomique ou bien atomique? bombe atomique. Dis-le bien, micro en zonga bien. Pour nga 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 mulunge nga longoli. Donc mulunge ya kosakanate o ba bina nakini mulunge maintenant diva. En tout cas na sepeli ya trop kokutana no na kati ya Paris. Ba bisenga geno la diva sala ba course na butu. La diva, la princesse, a ça la course na butu. So lingo mona e faut kangaye na Lafayette, galerie wana ya Champs-Élysées. Na personne bonsoir. Bonsoir Papa Ross, donc Zwanga bien. Babio venza bien, Joe a bien, on à Paris, émission a bien. Donc voilà, ça tombe bien pour Nanga parce que dans la promotion album Nanga, on a coûté vraiment la CPD, donc on a profité quand on a promotion album Nanga quoi la bombe atomique. En tout cas, on a senti que yo mo pe bombe atomique. Donc nega album neza. Biso besoin nga bien to si yo pe vrai. Ozanu ka soni boye. Tena banga parce que t'as ba défense va te souper. Na Afrique bana besoin ba mbo na tinde na bango na défense belé donc ba blo musu ko tiate hein. Dépense zo de l'Israël. Mais na bien pour to ke mulaite ba to comprendre bien que nana diva princesse bombe atomique osata moi elo mo boye ba yo kata moi chambre ba sentir niveau lyrique mo boye maka ba Sahara na ba pharaon kuna na ba pyramide yemba na modi enfin donc là imagine mon ya yo kaka donc ya yo mukusambwa ou bien bombe pour talaka public peut zolanda ba yeba pena non Isaïe micro yo Zonga bien votre émission de Neves Sarabino diva yo akuta na micro zonga bien nenga ezala tige c'est ya na pe bambote Arisha ya na malilio ndungu keno okuto na hinga mambo ça dogo atamo lo mo muke batu ba comprendre que non as artiste modèle comme salanga comme yo bomanga modèle comme salanga ye papas pianga bisou pianga câlin tiens ce soir embrasse-moi partout, mon corps t'appartient, je suis vraiment à toi. You are mon amour. On a fait un gros bisous, enfin on a gagné ça donc on a oyo et là on a improvisé hein, mais la bombe atomique aux ango, la bleu quoi si comme mon ango. Mon colo yo kolinga kodonga koza la trop tard. Basi bakangi fungola. Ya monte manangai,
Banjelo bakena fungala, code commis verrouillé. Je préfère être une femme avertie. Nabana zwa surprise na vie nanga. Maopi, happy princesse, yajo. Happy bienvenue Lisette. Lisette. Nabanga nazana matembelo se. Alingi bolingo sincérité. Mokolo yo kolinga kazanga. Nakolinga na yebae. Nami bongisa. Tango mosusu keke panazana motoyo. Azo patiente. Ye azo zela. Babenga ta ye monsieur. Ngape nazo luka. Babenga ta madame. Babenga ta madame. Donc madame la princesse. Ok, bino yana. Babi, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Parce que je suis avec la princesse et la divine. Donc ma solo pena ba diva. Nabia, ba voix oh tout oh ngana yogi lelo surprise. Mais kalakalo yo ozalaka wapi? Ba chango manobe donc on a parlé yayo. Po mukusambwa depuis mukusambwa ba 10 ans passés ba 11 ans habité ba neni mais obunga na ba voix onyo sto bombangwa. Bon, papa aussi moi vraiment ndengeza ngana cette carrière na trop de noyeb sabatu na cette carrière na soukous na ibali mingi na mairie du nord na ibali penanti donc vraiment à propre album na albeso moko sambo ezaki soukous et tant la sepela qui na sala rumba producteur na sepelate donc tant la sepelate on avait des problèmes tant la procès tout ça donc c'est pour cela que je parle même pas de l'album de Moko Samba tout ça donc la sala qui rumba donc le rumba c'est l'album au moment dans la bombe atomique. Cet album a pris du temps, cet album a fait 6 ans. Pourquoi 6 ans? Parce que moi, il faut comme là, il faut botter. Moi, la bloc avec tout on a quatre, par exemple, quand déjà c'est peli, ne moi pas c'est pela. Là, il vient de le bouclier de bazar, bah c'est pela. Na kata bongo bah yo ka princesse, ayo ayembi. Na kata monde to bah de demoniato, bah c'est pela. Princesse ayembi. Là, bah c'est belé, tout bon autant. Princesse, je le palmier. Princesse nebi oyembi. Na stala ki ba masolo na yo, na landeli na fouiller, mais nebi te na zomono. T'es pas plus dans le style congolais, non plus un peu Miss Elliott, Patra, donc au niveau section, au niveau binela likolo moto, ngana banga, na vi moto so ezaki moto, moi amene ngai perception. Parce que yo vraiment style musical na yo, façon d'attaque na yo na ba Congo na. Ozaki na ba batumo zo Hollanda ou bien obimino ka na ndenge na yo. Princesse, diva. Naïf Sarabatu, par exemple. Naïf Sarabatu. Tu sais que c'est puissant. C'est Alinga Bapembe Chero. N'habitez pas mon amener niveau sexy. Parce que yo, et ça va maïnini. En fait, l'estime musicale, ça a beaucoup été travaillé. J'ai un grand prof de la musique française que je travaille avec, Philippe Vanderbos, c'est mon prof. Aïbi Sanga Lobi écoute, on a essayé un peu dans la musique, on a congolais, tout ça. Il y a beaucoup de filles qui chantent. Il y a beaucoup de filles qui chantent, qui ne s'empêchent pas. Hein. Quand on parle de la musique congolaise, il y en a vraiment des belles voix. Bien, de toute façon, on a fait une beauté, bien. Donc, on a essayé un peu de travailler style Moussou, on mélangeait opéra, on mélangeait les styles les belles pour découvrir le nanga, tabac talango, pour moi on a pu abler nanga, nanga sexy nanga, nanga la taka, la messa nanga, nanga bloc à m'écouter et nanga nanga dona ça nanga. Migolo, excusez-moi na Congo, Migolo, bah sexy wana, bah de moi nanga sur le bimi nanga, sexy, bah tu vas allergique, ce que yo est sexy, plus que sexy. Au bangate que bah Congolais peut moi bah fâché le pour ça, nous sommes qui s'engagent. Il y a l'Igimba. Je suis l'enfant d'Afrique en fait. Mais ce que tu dis, l'enfant d'Afrique, vous êtes déjà l'enfant d'Afrique, mais nous avons une section, nous sommes camerounaises, ça aussi, et ça là. Ah, Nani, il dit pense. Je l'ai donné mon cœur, je l'ai donné mon âme. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon âme. Après, tu veux quoi? J'ai dit, chérie, je t'ai donné ça. Oh, après ça, prends-moi ça. Vraiment cadeau. Elle chante très bien cette fille. D'abord, Diva, gros bisous. Prends ça, prends cadeau. Nabi, nalo basounini. Bacho dedans, na bacho dehors, bacho partout. Donc, il y a ressemble beaucoup tout. Ezalité. Mais na senti pendant que non du Congo.
mwana Congo Ouais. masolo akati mais est-ce que ozo bangate bazaiwa bayamba sexy na ndenge moke allergique pour boma bala bat na ba parler hein na pesi na negrita mondelendele mbote place azali double fois championne donc yebige mais okoboma bala bat na ba parler c'est vrai bana Congo ba joba banga na bango te ba mpe ba banga na bango te princesse a copine na bino a master na bino a tante na bino a ya na bino a chérie na bino donc banga na bino te eza olata na ndena lata ka pona kolikoli mi libanda na Congo vraiment na kolikoli mi libanda ba libanda na kola na lata na ka bo mona pe mokosamba ça fait presque 12 ans yango yo banal bon bébima na ika toujours sexy kara donc eza na imiter mutute e andeng na donc ça n'empêche pas que na kana ka musique na ika sa musique na la sabino mo muke on ga yebi po nga fa na loba na yebi belete nga na mwana ndaku na banya na mama ndaku na yebi belete mais na s'intéressé à la musique depuis enfance. Ma mère c'était une chanteuse, donc je parle encore de ça et je parlerai de ça toute long de la carrière nanga parce que sa référence nanga. Ma mère c'était une chanteuse à l'époque de Mobutu Impère Batobe Bayebi. Bon aussi vraiment pas story c'est émission qui pas na yo. Donc c'est comme tu na suspect quoi. Pour na déranger peu Batouté, na déranger peu galerie te na yo mo répéter. Est-ce que on peut permettre biso to lando na ka Champs-Élysées ndenge zo tamula tamama. No to pose quoi moi 2-3 questions de temps en temps. Question qui quand même les arrêter parce que oui. Mais il y a arrangé le monde robeto pe mara paparazzi. C'est quand même les arrêter parce que eux ça va polémique et ça qu'on a inventé vu moi comment quand na yeba na to kutana te. Donc ça fait 3 fois yango oyo c'est toi la princesse Mercedes number 1. Qu'est-ce que tu nous promets? Je promets qu'il y a des belles choses, non promets carrière nangi kende liboso parce que nous on a basé ba association, il faut faire association pour aider bande on abiso manunsia on zo là par rapport à tout ça quoi. Et puis voilà pas parce que je coupe pas de parole parce que là pressé aussi langa mais biso to Rolando te oui ndengeza ah so on entend la mine na nini na château oyo ya chambre. Je parle des châteaux parce qu'en fait ba œuvre d'art ils a papa marque nanga la blog nanga nazo bimisa après album nanga naza na marque cosmétique nanga na bimisa Mercedes number 1 et puis no bimisa la Cassandra Berlich ba bijou bo mona kala milité quoi. Attends o bimisa produit cosmétique expliquer pour Mikolo comme ba système ba airbag il y a pesa ba biloko ba orange F5 il y a ba fond de thé ba rouge à lèvres ba biloko wana number 1 et puis Cassandra Berlich vous ba bijou ba biloko quoi. Manager Kalumbo babi na Sud Africa na pesio ba mbote place aux Ali et puis mutunanga na kacha ba Suède Prince Monzale Rigo Mambasa Nadège Monzale bino nyonso na pesi bino ba mbote et puis bomoko ya mboka na minicho tozana Ranger Smith El Mundo masolo ya kati mais princesse yeyo tokomeka kolanda landa yo po to kengela befeni no atomique toki ozo sala la bombe atomique befeni no zo sala na ba dégâts ozo sala na kati ya Champs-Élysées ngana moni sikona ko moi calme na kolata manteau comme ça tout malibanda tout me rolando tam que tout na tam 2-3 questions parce que le bi maman na yemba et puis bon voilà toi na moi 2-3 questions mi kemke to ko tuno sur l'album. D'accord, mais on va pas prendre trop du temps. Non, non, on va dire on va congolais mango ba yeba ngoming te ba mona ko inventaire mon cours ça fait 3 fois ba ko tanga awa ba zo interviewer nga ça ko to ba ko fallait azara na port de maillot Mercedes la diva hier azalaka na Champs-Élysées ici c'est Paris à suivre. Votre émission soit bien. Notre sana diva princesse la Mercedes babi 6 étoiles. Donc nous sommes à Madrid. Nebi que boza ko sepela Chacho Pipo de Madrid babi Tinto de Verano masolo ya Madrid et puis London babi Inside masolo kati na Château Rouge Martin Sentiment mais obige El Mundo na bosani question na mona fena tuna diva question na bosani na kitana pucha diva venez s'il te plaît question moi souka ya ozo question moi souka s'il te plaît yagana donc nabia excusez-moi tonga toka bwana te nabia tonga toka bwana namona batu pe bazo lela kaka nabi la diva noko ya molo baki mama minoza ki chanteuse okopesa biso kombo na ye pusa koto na tie barrière nayebi kozo kena yo mais
maman zaki chanteuse nani wana nakoloba te on masolo tosala yango émission basima bato ti on na sispe parce que on a 5 à 6 émissions bolinga bayeba boyeba na binoka donc nga djembela na sima bato te na bibinga mo lokola moyi liyebora yo la bibinga mo lokola moyi yo ba secret leki toi mais ce qu'on a Paris nyonso mbote hein na pesi bino tumbote merci pour la Château Rouge Loris la congolaise ya pepe akunzi bobo sanate bino ngoyo donc Miss Lolo quoi donc yo moko yebi ngo Miss Lolo ma ministre donc yebi ngo donc talaka donc na boité na ba sambi vrai chéri bana kin pe bako sabino tenena sera bino toujours ba vrai chéri hein et abino donc na boité ba vrai chéri za bango mais curiosité moyé Mikolo to comprendre souté ba vimba est-ce que ya yo ba 3000 € peka ou bien yo peka ba 3000 pardon Mikolo ero mika ba vimba ya yo boye na est-ce que senga na kota mwa kati ya yo boye ba 3000 € kaka nazala kabo de o eza original o fali aloba na lobite ke bato oba na tuna po mikolo ekomi kaka o ngai siko oyo ya sexy oyo eza original question leki makasi tese na ngo simple de expliquer bato ba yeba bato bacha ba biloko ba mona nga process a critiquer biso nga na loba nga vérité hein na loba te so bato batie ya ndeni mais so nga au final moni original te eza ngo original ya kande basala au niveau na mona niveau ki lolo Ferrari hermo mindele ba tuna tronga pena bino sa moi curiosité na tuna po diva niveau section zo ko mema bato atambinzo ngo les chenilles les plus longs sotali zèbre otali tigresse otali ki côté ki panthère donc des fois te ya on nga na tuna mo eloko wana mais na bi yo ozara pe na binemi côté ba musicien so ya kini wana ba chanteuse po bino ba seza na ndule ko po bima ne ti ndenge masoleza o mo ozana binemi ebele o pe na binemi te nga na binemi te pona na muto kokani onga na ngomona te ka kokani azate quoi donc nga na nga mingi ba star ba américain na linga ba tro ba Beyoncé ba minimi yo ka ba binemi na ba Madonna na sisi na nuti ba binemi na yo ba to lingaka wana binemi na yo na sisi na unte sisi te na nemité donc mutu na mutu azana style musical na ye a on mema quoi donc style musical na nga na rumba na nga ba bengo black love ça vient de l'écriture parce que album manga mutu na komi en donc l'écriture est là bo yo ra blo mo na onde na yeb ça qui tout à l'heure ba blo wana ka on hein yango kate kati nabi votre émission zonga bien na lobaka andungu eza koya masola kati donc en tout cas na otika yo na yo kalbo mwana comme ça to bengana to mengo sa émission to éclaircir peuple congolais pardon tout à l'heure j'arrive donc ba fa na nyo so mbote bato ba komelanga surtout dans chose à lettre moko tu mikolo bana na check ba blog na internet mais princesse tu es partie où princesse elle est toujours là elle est là mais cette fois-ci je viens avec l'album Bombe Atomique bo banga te na tie ba rumba bo ebinga mingi na nga muto ba sukus mais na tie ba rumba pe pona sabino ke na linga pe musique ya mboka na biso na ndenge pe yemela na ndenge pe binela na yo ko service sabino na ndenge wana quoi ya ngona sebino ba vrai chéri na bossa minote sage palmier toujours n'attend ba playboy de Bruxelles bino nyonso donc bozé belé donc ça mani otanga na aussi ça té donc la pesino ba gros bisous ba chéri bien Ranger Smith balo bio mkolo monde il va bien mkolo monde on moni moi tam sona kela na sombi champagne na Château Rouge bossé ba ça avantage yango na comme kima mais mkolo monde na ba ras ba vite okanga yo donc ils a 4 émissions ba kanga la chance de bon na ba émission kokani mais ya ka boete ya to sepela bo sepela bien donc pour ça que moi na bino de comment na bino sepisa bino yango Zonga be wana bomoni que non votre émission de Nef Sarabino bilora kati manager Kalombo na peso mbote na Sud Africa ndenge zalaka toujours et puis na pesi suba mbote na londonien les plus suspects balobi appel masqué il y a Switzerland na peso mbote Guité GV na peso mbote Babingoma yé balobi les napolitains suspects tozo ba Roberto Cavalli to pesi mbote to pesi suba mbote na yé moko Martin Santima balobi Mokonzi kuna na Château Rouge. Et puis votre émission de Nalobara toujours Ranger Smith le monde lui appartient, le monde est à lui et puis la Negrita balobi mondelendele check
À suivre.